Tant que nous avons ça, les grâces, maman va la transférer. Merci. Nous sommes soutenus en tout cas, merci en tout cas, que ça c'était mon. Ah, il y a on a baillé. Les caméras de Chicapa. Chaque belle fort. Ça me pense à ni partout. Moi, ça. Moi, donc, on a kata, on a tout. On a il y a beaucoup de kaka. Parce que bisoto apprenant que yo na proma kokodio ko maladie na ye. Chaque Congolais mbongo na koma kokodio ko ebele ya ba transfert ba tinda na poto. Mais jusque là au sala au randa compte na ba na mosa kokodio tout comme na bande koné ya mosala. Parce que c'est arrivé à kokodio comme ça so ebise ba on dimene ngote. Vous comprenez? Parce que kokodio était malade. Normalement na landa muguzo na fin d'abord na kabamba ça benga o tsa Congo o laxi photo moko ya boye kokodio comme ndo ya photo na masasi masaka ba masasi ngaba masasi nzoka sikoyo bango kokodio kotanga beli na remercier mon bali wana fiston sai tela Koffi Olomide moi je l'aime beaucoup je le considère beaucoup Koffi Olomide aza na carte ya dictionnaire Koffi même ngazala protocole ya maisha park c'est Koffi qui paye les factures mais donc il n'a Koffi kaka tanga bakangiye ngai moko tsoke bakala nguzo yakena bakala na 7h nga tsaka kongo na kobosa na kayote metanga bimi toketi na mon frère ata transport de joie oh bon aux raisons bon pour être na cacho chaque jour ma benayo na est-ce que tu as caché va foutre wana bimi fête côté oui mais fête boye bosepeli bozo panda na pena za la école c'est faut kana zombo saka na ba musicien Koffi na mbongo Koffi l'argent est-ce que c'est bien d'abord ça Koffi à l'argent faut aider bande qu'on a biso ba to la Koffi ba permis na ye Koffi azala vivable si faut lengela ye azali mutu moko faut encadrer mais malgré Koffi il est en solo azaka yemoko mikanga yemoko kaka dernièrement leki ba yesu sikoyo Frank bana ba beba nani baleko oyo sikoyo non ba plus satanique kina ya wadi omoni mabe ay lobi dans le radio fait boya ko sunga artiste tel olingi ba yo zo bana ba lelo ba plus satanique bana ba pepi mabe chaka yo yebaka ngonde ngene yo ko prophète yo marabouté maramba ki ça va dire yo ba ngonde ngana zalaka ompande ngana sana circuit bongola miso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungie mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki
na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international. Kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numéro oyo ndeko na yo na Kinshasa ato vali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement ma Colette a eu solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememieti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na mutuelle misunga tembezali ezate bana King bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site ya moko Afrique Info avec Franck Semaï Yandankala twende. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux, bien sûr en train de suivre le www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Franck Stéphane et Papé à travers le monde. C'est l'émission Culture Info, une émission qui vous amène bien sûr les artistes, musiciens, le vedette, les stars, et puis plusieurs sujets bien sûr en actualité. Voilà, vous allez donc, vous avez l'habitude bien sûr de suivre tout cela dans cette émission Culture Info. Aujourd'hui, nous revenons encore chez vous, mesdames et messieurs, avec un autre invité. Et lui, c'est qui? C'est le coordonnateur de l'ASBL Artistes en Danger. Il s'appelle donc Charakon qui vient nous voir avec plusieurs sujets, plusieurs éléments bien sûr à développer dans cette émission. Il est avec moi. Quand il faut parler, il parle. Ceux qui veulent dénoncer, ils allaient dénoncer sans problème. Alors, tout le message nini capital. On met l'émission bien sûr la Culture Info. Bonjour Charakongo. Bonjour Franck Stéphane. Bien habillé, bien habillé. C'est ça bien. Amouni Mabassa. Mabassa, vraiment merci. Amouni Mabassa, vraiment merci. Amouni Mabassa, vraiment merci. Une talente sur la faire c'est tout. Oh, Amouni Mabassa, vraiment merci vraiment. Amouni déjà, Moutoua ni retour nani. Agua Samatone. Agua Samatone na mutunayo le mannequin nani comme il a ngandi ko le comme il a ngati vraiment que merci vraiment que moni ngani ya kamingi ko ikapana yo parce que ndimorobi Congolais azu malade moko ya peur kaka ko banga même nani il faut dénoncer ça banga ko loba parce que moni lelo Semaï que maï la autobela et puis maï de belé vraiment que puis ça maï de belé mais maï des fois peut se maï de belé parce que yo sungara ba artiste au bazar en danger mais yo moto on commis en danger est-ce que vous avez retour en tout cas quand on a tourné les messages en Zambie en tout cas les artistes m'ont soutenu hein tant que ça la gagne tant que ça la qui c'est tant que ça là pour il venait en tout cas quand on n'a pas vraiment que ça la polémique non déjà c'est en tout cas na joie qui vraiment debalwaka oyo tango na lamuki na moni fali pour batinda ki mutu leki nanga mwana elite watanabe nani leki nanga Fabrigas de la forêt nani Redi Amisi en tout cas ba misi en tout cas batingate mais seul le regret ça ngaka ka ba misien chrétienne vraiment que ba monde ba décevoir ma casse c'est chrétien ba gite en tout cas na tindo message tamso au sambela ngata ko sambela mais ils ont mis ça mukili ti ba hende ah mais non ngata ça danger c'est que j'ai fait c'est pour tous les artistes mais tu as besoin vraiment parce que c'est un combat vraiment Franck de battre belé ba mona que aventure vraiment moli ma basse vraiment que ndenge sanda bomba ya komingi aller bumba ah bientôt mission donc azoya mission donc la personne comme Donbass en tout cas que Dominique qui va me sortir à Londres vraiment que les gens attendent sur mon aventure mais d'accord paragraphe ok
malade Lushima Njada Koufeli Angwana. Emboli pulmonaire. Oui, oui, c'est oui, il y a un moment bataille baraté. Mais oui, et Bandarani n'a pas. C'est là, pour exemple. On tête dans la TV. Non, il y a TV, on est. Bisous, baraté, on va battre l'attaque, baba ya maladie. Il y a un oui, il y a baba ya venu, ceux qui va comme baba ya ngoza, baba bisous battre l'attaque. Mon il y a la cas. Si ça, on va attaquer les bossos. Zaki a connu ce retour là, mais bah, vraiment, on a remercié docteur Tatete. TBC médical, maman Violette, bon en tout cas merci que ceux qui le chim avant on a couvert parce que malade très dangereux vraiment que merci en tout cas gouvernement congolais en tout cas va soutenir en tout cas après malade après deux jours non jour moko on a déjà président Seyaki primature ministère ko sarabiso yo obeli président Sey non ba na mboko yo ba yé non c'est eux qui connaissent ma valeur mon frère c'est mai to beta to loté administration na succès donc souvent moi ngala dénoncer ba konza mboka ba bilongo ba ya la succès mais tes têtes sont vides tout taki malamoko ka vie brazos indépendant tcha vraiment Franck via Nangalema vraiment que jusqu'aujourd'hui quand on a soutenu à papa Labiso Dizzy Manjeku il m'a pas Dizzy Manjeku merci mais malgré il y a un bomba comme on a Olivier Chimanga Olivier Chimanga en tout cas merci à part des artistes on a Moni oh vraiment basungi papa Brazos pour moi ici mais gouvernement bon mais ça ça va d'abord ça va déjà mais ça demande artiste congolais il fallait présence de bango et mon tant le bango bango soit mon aventure commission comment sauver un artiste à la raté car comment enterrer un artiste tant que un artiste vous venez là il dans émission tant que tout ça service na bateau mais il faut voir la commission comment sauver un artiste le temps où tu as belaka il y a pas qu'ici radio parce que ça demande de l'argent mais qui la prise en charge non ils ont conventionné il y a d'autres les scanners à conventionné bah qui si il faut somba vraiment que merci dernièrement même maman Vongaye on a plus maman était malade Franck Semai ata chanteuse mon côté ici quand on nani c'est nani Vonga Belaki mais ce qui de biso to kufa so ba Vonga kufa no ba biso to kufa Vonga ende ko na biso les gens comprennent comprendre attends le baka on se moi aventure même mais cher Congo le monsieur peut aller bien c'est dire rôle yo jouer un rôle moko important surtout dans la vie d'artiste et musicien congolais en général. Mais des fois, il y a pas que normalement musique na ba télévision. Non, baninga basimba kisi comme ça. Après autant on sala au bois kambela, olingi ba ya. Justement, le rôle de la raison na yone to na kapa Kabachi. C'est le doigt de la musique congolaise. Musique chrétienne. Tant à Beli, au monde mais remercier fait partie ça kana kia. On a le barika mon vérité. Na so muta ko ça donc to fait partie ça que la papa de Kabachi. La commission ah mais tant au simba gaye non c'est bon voilà bon vamos moto c'est tout bon moto on appelle pe 4 c'est bien au moins la par rapport au discours dans la télévision non comme c'est quoi bango bien en français sont des opportunistes association de micro bembezate marqué les athées tant ndonda kufia mais non les dire merci que tu remercies Richard Editivio à partir à Bruxelles que tu me Konzamboka il y a eu artiste hein papa Félix Chilombo Sekedi ai artiste qui ma question na terre zenazo kende azong ça valait l'artiste parce que c'est quoi artiste congolais a beaucoup pauvre boité. Nous avons compris que l'artiste congolais, c'est l'État congolais. Mais les artistes sont belés à l'État. Mais quelle est la douane? Au moins, on a contrefaçon, on a CDO à contrefaçon, et fout à la douane. Mboka ni contrefaçon, on va foutre à douane. Pirate, hein? Pirate, on a balabala sans être inquiété.
je crois que le bureau de Konanga, ce qui est le but que les nosabango, na les nosabango, na edarabango. Oh, aider bango ndengeni. Na edarabango. Quand ça na kisi. Na simba ba kisi. Après benga suna ko aider, na yo aider to mbongo za kisi. Yo kan de kona ibisa yo. Omoni ba magie noire de waka. O ba sala ba awa magie noire ya ko mingi te hein. Mais ba mboka ko ba États-Unis ba mikili minene. C'est là ba loge zali. Mais mboka ça développer. Mais comment biso to ngi ba kisi au lieu de développer nzala mpiaka banzela mabulu on ne comprend rien ingo la que ba kisi simbaka isa ba kisi moko kaka na comprendre ba kisi simbaka te soki pour la plaisir soki nini normalement tango zubo mbingo wana esu ngaba ninga mbo de toute façon ndena nini na lobaki na fa ndeko na gloro langi que ba mise congolais ils ont un problème sérieux anini lelo osala moi analyse mo boy plupart ba miseli so congolais parti congolais bakoma 50 ans te ils ont pas mais mingi pesi ba lekiango oui mingi zalaka mingi te o muso ba tika yaka ba somba ko somba ils ont pas ba somba bambula ko bo somba mbula na ndeni oh vie zera mbo nzambe o somba nzambe pe ba somba kango shaka ko tala moni batwala ko muzuzu na kubenga yo wala kamera kashi wala kana ngote to ya big to ya nini ya buto non ngote so ba luka ba la porte lu la Frank Stemai ba kamera ya nini ya big ya to ya kamera na ko mema yo sika moko ko ganga bien yo ko ma ko ndenge ni c'est bon ba kisi non bango bato basala ka ba misala ba benga ngai bato sa misala oh ba benga ba kisi ba benga ngai yo ke sana kasi bo ba la kisa bango ke sa ko baganga pamba contre yo pamba ba ka pa na biso nataka bongo na bata utamu songa na bata mi na chambre yo zima image to chao yo te yo sala pesa biso oyo so na lobby toki mususu bo ba la base bon ta avancer ngaso so di kamundi mela ngai ndé ba kamona biso ki mambo ya ba mai bibembe ba zo kana banda ba mort ndeko na ngai nga mutu na zo mpandre izaba leo kote ko na lobakona keza lokuta non zo mpandre bata tango na kenda ka ba morgue baby sanga ke cha Kongo hotel oyo mulangi oyo ya artiste oyo mulangi oyo oyo ba bombi saka kuna pongo na kama kitu tokendaki na général de fond na PCM bote na nécropole entre terre et ciel ba to cimetière ba sala ba bi cha Kongo ça déjà kuna botika ya sora oza anda kuna ye cimetière ko zanda kwa cha Kongo bon omoni cimetière ezali ndenge nini bato misala mabe abanga cimetière eza sika moko soki za misala mabe tango susu ko le kayo parce que omoni lelo batise belé omona baganga wana hein na ebisa yo bakota na ba secte moko impossible bakota ya ba jeune te ba vieux tous les artistes ils ont la musique chrétienne comédien musicien mokili musique chrétien yo nini tika yo comment musique chrétien ne touchez pas mais ah voilà boni bande ko saka bino bango ba komisa nzambe de business yo nditala photo que na yo na tapisi on Francis Kalombo ebeti oh Francis Kalombo ebeti ta yo mo aye bisayo de Chinois aye de solomoko mutuko sa ngombaya tanga kufi basali ba collecte ngaza na kata comité d'organisation même photo ya chango mbaya ngamba na conserver yango mais jour to ketika mbongo na CBFC to bari prière nzambe merci mbongo ndenge ya wantu kan nzambe pambola biso mbongo wesa msama nango amen amen o papa cha Kongo yotela ko samela na biso yotela makabi oh papa ba bengana ngai isika bazo bimisa mbongo ya mombaya ça va choquer les gens. Allez voir là où d'après moi on a vu sur Filcha. Moi on a l'interrogation va kuna mombaya. Faire kuna papa na ye. Le mutasala pe tombali wana Francis Kalombo. Honorable. Talana nous niveau bande kuna biso nzoka bane de baba kabati ba fermente ba mombaya bangonde tant que ba aider bino façon bino ba histoire te. Musique chrétienne wana biso no bien ba ko benga ngo musique matanga hein ba ko beta technique ba émission bote to ba karibu mutu ko na karibu variété papa kabati fermente o so banani ba ko benga musique matanga
mais mutu a révolution musique chrétienne Michonoka et bien c'est Charles Mumbai. Mutu a commercialisé musique, mais allez voir là où repose Charles Mumbai. Mais ce que yo et nous nous reprocher bandeko parce que tant attends moninga simbekis attends moninga ça vie privée na ye mais tant nous on a télévision en même temps aux alliés attendez le tour la question tant vous allez leader musique chrétien faut que vous appareil na la ça et l'homme boyer tout bien musique chrétien ba téléphone musique chrétien ça na vous sont occupés est-ce que bien peu de temps non là na idée yo yo ça na émission bingi ba musique chrétien ça ndenge nini azali passer tant mususu moni ba nsembo o ba yemba kana ebongisaka mabala ebongisaka via bato ke nzembo na yoki exemple papa oyo asali nabenga nano aexpliquer nano pour na yebaki boye okobenga ya ba téléphone te le va ba ça ba loisir mais tu vas occupé na par exemple na yo ça l'émission ah tu vas bengi téléphone est-ce que na yeba na ta après absence na rappeler ndeko na ngai yebi lelo ndeko ba ke mikolo ngo asuka zoki na bisango on va comment la Bible parce que c'est impossible neti musique chrétienne sur des concerts au porte mais ça musala non ezali évangélisation yo zela mabonza na ba pesa yo zela ba kabila yo ezali loko sala œuvre de Dieu zo faire passer message moi on y va revenir yo obi aba instrumentiste ni besoin de transport ça est donc on va vivre ndeni pour musala ne yango non oui musala mais ezali apostolat mais ils sont en train de mentir. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que des fois au Vexaka, l'artiste peut mususu. Na propos de la télévision par exemple, bon, est-ce que oui Missa Simaki c'est mingo bien. Non. Missa Simaki c'est quoi Missa surtout. Non. Mon père maloba. Oui pas qui? Mon père maloba tangu amone indelié a commis pasteur à lobby. Buka ba témoigner mon père maloba. Mutana nzembo na ngai CD na ngai cassette na nga buka mususu buka dani tsunami bokombe hein faut zalaka objectif tuna ye mene pour les papa wemba abanda ko boya ba lancer na wemba boyaki na a lancer na nzembo et des choses montent au dos dani bokombe tsunami asinga pamba libanga pamba boy papa wemba boya abidani. Je ne veux pas que tu entres, je te fais entrer dans des trucs bizarres. Tant que Daniel Roya, Daniel Bokomba, il y a ça émission, tout n'est question. Pourquoi papa Mbaboya qui a lancé Yona, l'année n'a pas l'album. Par là, on va tous lancer à Bango, Bakota dans le monde des ténèbres. C'est la moulade. C'est ce que c'est aux années. Et c'est l'ambassadeur. Ah, mon dieu. Yo c'est l'ambassadeur. Jordan ou Ebitina non? Harley de faire ça une moto est-ce que bazanga bakis non na aidé yo au monde lelo tant na belaki hein moi no komena ni Piroger le roi de la forêt aye et utalangai a dit Sylvette pas na pesi maman Marie Rose Kasavubu mbota tini mwana ye kisa katazubu aga katazabu aye kisia mwana Kasavubu atala Piroger tutaka kaida mala atala tabimi abiba shaka yaka piro shaka nana ila mola tizani o Sylvette nanga griva tinanga nzoka ba commencer moi Satan zofa dans anglais lo ke babilata lata papa dangai et puis que batu wana ba komi très poussé ko benda batu au côté na likambo yeba donc chaque fois na yongolo ba kenti ve caps nanga zaboy se méfier babo akisho na album ba misente. Papa, il y a des par exemple, il y a Dani Bokombe Tsunami. Le bateau a dépensé un bon bango pour le lancement de disque. Batika, selon chaque Congo. Non, aider bango. Non, aider bango. Que au monde liwa moi on va le comment DJ Arafat. Na landi ko follow mide na pas de nana muduga. Abi no ngaso na kufi ba signere ngai mopao na ngali kamuni bo mopao ezibiso ka bakritio ko batumba yo
batumbaye mais choix moto non pour après les one tout à fait wana ebisona biso na culture on la te na ngai so bata bando so ba o nga kofi bo bisa kofi longola loba wana biso no ma kofi na cercueil ngo biso to kufa na biso a longola loba wana kitoko teke ba incinérer ba tiena kana moi ezaka moi limisa muke ya fera ni wana comment muke bon ya limisa ya pesa ngani moi flagona ya kana o mususu wana o mususu voilà je comprends et ça non aboya kati siko ba mopao ba yitaye ba tumbaye ba tola mopao boy to kata yo moko non mais il attention avant de mingi na poto avant de mingi na poto à mon rami de la fonctionnera ya tana mopao to la matanga mopao ba che mopao boy na nina moi kala boy ona non ba kofi fili ba taga kofi ba kofi longo ko ba longo la ngo te mais est-ce que à s'explique n'a pas raison non non je crois que à partir du ouais a dit à la fête parce qu'il y avait des fans ba kenda ki kundula tant que c'est bangisi mais mon pas mudu sa kufa na ko banga liwate ata so kufi mais longola serment no sali so testament que mo kufa batia na moyo ka bo bata mo pa na loka bo ah te yango contre yango non na yango te tela Koffi Olomide moi je l'aime beaucoup je le considère beaucoup Koffi Olomide asa na kati ya dictionnaire tamusu mona Koffi tamusu na kisasa wa Koffi asa mutu même ngaza la protocole ya Maisha Park c'est Koffi qui paye les factures mais loka inaka Koffi kaka tanga bakangiye ngai moko tuzoke bakala nguzo yakena bakala na 7h wamgula wokutu persona misisegi dazoko ya batutu ba ya let batukuta ata munga tsaka kongo na kobosa na kayote metanga bimi toketi na mon frère ata transport de soit oh boyo ozela so mbongo pour être na cacho chaka muni mabenayo na eso que être na cacho fa futao wana bimi fête ko oui mais fête boyo bo sepeli bozo panda na pena za la ekula ça foka na zo mbongo saka na ba musicien ko fait na mbongo ko fait l'argent est-ce que Koffi à l'argent. Koffi a soumis le ministère de Baba Mituka. Bon, transport, ça, 2 ans de transport. Donc, il y a un transport aller, retour de la guerre. Je crois que il faut aider Koffi, Koffi a vivable. Il faut l'engager. Azali Moutoumou, Koffi encadré. Mais malgré Koffi, il est en solo. Azaka yemoka mikanga yemoka kaka dernièrement. Il y a un problème. Koffi des fois on a raison. Dernièrement, bakuta pesa kia mangana. On a besoin à sa réconciliation na baninga na ye. Mon a déjà à sentir que non, c'est le moment c'est réconciliation baninga na ye. Ils sont fans. Vraiment que de toute façon que tu peux ça ba leki ba yesu sikoyo. Ah Frank. Bana ba beba nani baleko o siko non ba plus satanique que na ya moni mabe ay lobi dans le TV boya ko sunga artiste tel olingi ba ya yo ozo bana ba lelo ba plus satanique bana ba bepi mabe chaka yo ye ba ngonde ngene yo ko prophète yo marabouté maramba kisa ba ninga yo ba ngonde ngana za la ko mpande ngana sana circuit ba bakisi ya banganga bayebi yake soki lo bakowanga na ye ebike lobi sa Congo na lobi sa ki yo yango na babenga nga bitaka Congo ayaki ya moni diuza na compteur banganga nyonso bayebinga nganda asan danger po asan danger sa ilaksini danger de au sunga batu na mais non il faut kebisa bango ndeko na ngatala na ebisa yo mukumbuzu tokena il va bien na yaki événement nini ya liwa je crois ya Franco je crois non ya Franco te non il y a de vrai Franco te sango yaki wana ayebisi ba musicien botika tala ndeko na ngai omona bongo wana go yo ngana banga bango te parce que ngana yebi A à Z inga siko dukana amuni mabasa tani mutangai delo nonema yo za États-Unis Patrick Ochinga Patrick ça se passe pour la caméra
il y a bouton, il y a banini. On a pas OK, parfois que ne fona yebe c'est que mais qu'est-ce que tu fais? Yaka, na ko même mayo. Tiens. Mais c'est okima. 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 T'as pas ka ko ya te ba yebi pourquoi? On sait pas wa ndingona. Donc chaque fois na yo musique ya mokili to ya nzambe et ko betama jamais sans kiss. Non, faut croire. Faut croire ngo. Mais les artistes mingi balingi facilité. Il y a des artistes de Jean Goubal qui sont non, parce que yo moi batu bana kisité na ba bana kisité. Na lobby. Oui moko. Papa. Zela, nga yo babilo mawa. Moni goro langi sola sala. So yo ka yimende hapa na ipozo nga na banga bangote. Parce que nga na be preuve. Na za na be preuve. Yo na sala émission na Eding Hotel. Ouais, ça va quand dans ça na Eding. Quand ça Eding a vivant, Eding on lui a yebisa kabatu. Ça nani comme le prophète Jérémie. Oui bakaye? Prophète Jérémie. Oui bakaye? Yem za yakana sili ya kazaka. Ko boire kazaka boy. Auto ni satan wala imka. Mene bisayo akelinga belle scène ngai. La mona belle scène ngai bisa Congo. Ah, basanza bakosa kabiso ngabinini. Omone wala kana tokena sina baba ba boîte de nuit azuma zopo alati. Oui puis que tu peux contacter il faut te dénoncer bango. Comme c'est quoi? Jour faut à chaque temps au succès CD après ça t'a bien à chaque mois église mon à côté avec muke au passer Jérémie na passer Jérémie yo et bien ndeka kufa baton so passer Jérémie il est mort très pauvre tala kanda nzamba sakana na ngote parce que bango bazo ko mema batuna na nini na idolâtrie na bango na biloko lokuta wana Dieu ce qui est là na sali message na basala nzambe basaka igara église kaka moko bakolinga te vision pesa moko grâce pesa moko te ministère pesa moko te bayaka basaka moko ministère na nzambe basaka kaka o président ya nini soki ya nini ya église ya Christ au Congo ya moko kaka ya mission de kinto ya musulman de nosa na moko balinga te ndeko nanga mboto to évoluer cher Congo. Merci beaucoup je pense à mon vieux Willy Caps qui est là mais également mon vieux José Moulumba le Bogart de Birmingham Motema Beni Penda Barcelone Maman à Heaven et pourquoi pas Diesola notre agence privée et merci également à Succès Kassongo merci Ko la première dame de Lausanne merci à Noël Okito Mr Uptown de Never Give Up merci à Tanya Westwood et puis Keno Mukena. Alors tiens quand on y est c'est déjà causé la biso message moins important et puis Namutu tu sais qu'on a monté mouton non vraiment que moni liboso ya combien Willy Caps Willy Caps baby va l'artiste les lots il y a des artistes qui sont pauvres on va salir fierté ya mboka wana ya mboka na biso sokotali net ba vesonzo bela vesonzo mataka nini escalier RTNC na makolo est-ce que la RTNC a zangi moi ba kecho ya $2000 pour voir ta kecho zangi mais tout ce que papa qui sont à sali derrière yo sali na ebisa yo nani shimat ebeta koko shimat bato yo ba les gamins de Chicago basali ba théâtre moko impossible mais lelo est-ce que asokado d'hôtel à Sokoda asokado d'hôtel na est-ce que ça inscrit na Sokoda mais non il y a ça agent RTNC kokodio connaît bisayo bato ba o ba groupe salon donc moto mo elapsi kine kokodio et on a parce que pour moi kokodio c'est quoi pour lelo otalaka bible oyo papa moko ala wa masanga bana ba osekaye parce que c'est arrivé à kokodio comme ça so ebise ba kondimena ngote vous comprenez parce que kokodio était malade normalement na landa mukuzo na fin de bona kabamba sasa benga o tsaka Congo o laxi photo moko ya boye kokodio comme ndo ya photo na masasi masaka ba masasi ngaba masasi nzoka sikoyo bango kokodio kotanga beli na remercier mon bale wana fiston sai pare na mariage to ya utipoto kokodioko na njili tu fa ya Karim Okonzi pa kokodioko la dina la lie à peine pas tozu na sai to keso bilamba ya kokodioko
pan to mata campus et puis ça benga ya moko ya groupe salongo para Kokodioko que vient na Kokodioko quoi pour que l'hôpital et puis que vient le ko ebisa ça azongisa na ndako ça non moninga na tika ndako de tomati na campus mais na kamo ba tant Kokodioko nzambe asali grâce maman va la transfert merci bah nous sommes soutenus Kokodioko en tout cas merci en tout cas que ça c'était mon hier on a baillé on a monument Kokodioko les caméras de Chikapa chaque belle fort ça me pense ni partout kutubo chaque déjà qui Chaka Kongo mesanga mai. Oh, mai noix ici. Non continue là. Moi ça noix dona kata ngona tumba ngona boaka. Ya Kokodioko mai kaka kokose. Au moins si Kokodioko net prophète Konde. Kokodioko il prophète Konde na sala pona yango ngolonga wa azongela misa yewa total ko yewa. Non mais c'est là nous Chaka Kongo. Ce qui est capable de faire, c'est que la photo parce que biso to apprenant que yo na prendre Kokodioko maladie na ye Chaka Kongo lia mbongo na koma Kokodioko ebele ya ba transfert ba tinda na poto mais jusque là au sala au randa quantité na ba na mosa Kokodioko tout comme na bande connait mosala ce que limba ba pourquoi donc ça ça le pas battre maman Gisèle Nzambe azota la biso que mon est malade dans la Belagi. Pour payer les 2 pieds, $3,000. Donc il y a des maladies et des maladies. Net maladies Kokodioko à Belagi, ça débande. Ils ont bon à ETNCT. C'est les amis. Tu peux ça numéro contact il y a Gisèle. Moi si maman bana Kokodioko même dernièrement Kokodioko a éprouvé. Moi on aime mobile monsieur a éprouvé tant que numéro de les cas ils avaient donc total Kokodioko comme la c'est mieux. On explique bien son nom. Non justement. Est-ce que yo liambongo to liambongo? Non papa. Bon aussi koyo tant que ça va dépasser pas ça là qui na CPV wala to so ça musika ça demande des moyens. Il faut justifier dans ça va dépense. Non. Ça c'est ça qui est témoin dans tout ça là qui même il vit pas et puis comment se battre. Parce que ici banner attends banner franchement Dieu voit tout. Vous comprenez bien? Je vous dis ça et nous on bat voilà pour nous aller dans OK même si bah dans tout ça on va c'est monsieur là de photo là parce que Kokodioko première c'est bon tout ça le savez bah on dit parce que nous on est réel parce que même c'est vérité bah soutenir ta possibilité les Kokodioko dans la kiminda voilà alors on va ndako nous abondance quand pas là na bien ngani ça aider biso de maman la pour toi $700 bon là il y a data oui to nenda ke basa na sai ba tena 500 euros voilà tout à moi c'est on a fait je vais baguer je fais 200 de bon donc si on a moi sur la 200 $. Dimanche il y a c'était dimanche pour que la télévision ça la communiquer ba ngoni Kokodioko ba bunga une semaine mona ndé ba tola kinabwa on a dit Kokodioko ça veut qu'on a $500 tu auras $50 à 300 euros. C'est que ça. Donc tu nous tu campus, tu fouti fiche $100. Bah qui c'est dans la $200. C'est la bonne la chair. Donc je crois que pour ça là donc on a yo non on est pas sur le même mais mon on a dit il y a pas salon on n'y a pas jamais bien ETNC on a pour ça j'ai ETNC voilà c'est image on va noter si nous n'était pas diaspora Kokodioko pourquoi le deuxième Kokodioko dans Mungi parce que Kokodioko a que c'est tout fait la petite basine au Tagala il faut pas tomber avec une de quoi l'avion ne bana monti ba mais on a ça comme Kokodioko on ah de la Kokodioko na mchi Tagala na sume binamba to lire ba photo zali ezima sola mais d'une façon de ça la bien voir tout que Kokodioko nzambe ndingi mwa katozonga alors ça là ça que musala au pays il nous se mais quand on est mina comme papa ba il faut que tu la wote mais c'est malgré ba nous se ba yo là c'est que on est là là bien la plus information
yo kende pa bakonzi pourquoi balefondaka mikaya na ngai me mame waso bakufi mame waso balemeta mbongo mpa na ngai déjà retense alemeta 500 mpa na ngai po apeke na basikomeleki sabayebi ce que j'ai fait mame waso kaka kufi c'était en direct à télévision nationale mais vraiment il me donne pour les gars en direct non et en direct mame waso en direct à TV nationale je crois que de ça la carte tout ça par exemple tout ça on dirait que vraiment maréchal Congo mais il y a sœur à nous qui a son âme c'est le monsieur Migolo très bien l'artiste là où va se prendre en charge sans problème non les gars manège qui ne m'a indu on m'a ôté pourquoi yo ça là non la live ça c'est ce qui s'est passé tant que bakeno tant que ça va démarche on a ton rapport transport non il y a communication va justifier à cas papa bien ça va avec la famille mais pas comme si bon pas maman Denis la ça va dépasse à la famille mais pour raison pas la famille pas la famille sympathique hein et qui va moi na ba moi bonne na famille de Dondo je crois que les colons vont être des dans monter associé de monde de la moi je continue les papa na mai Brazos na capa para biso mama bongaye papa na biso oya biso ya musique chrétienne des grands doyens je continue mon travail il y a des points de beaucoup là sur Mikanda on fait la musique même des participants ont bébélé je crois que l'état pourquoi répondre à une discussion je crois que n'engue mira que mina ouvert la papa pour débattre maman pour nous aider ma copine à reine que n'engue lobi que zanga oui nzambe ne sur et comment la Bible nous on va venir dans la jour combattre donc on a dans la vérité en mode je sais toujours combattre parce que la vérité toujours blesse mais il paraît à rapport au nom sur la cap spirituel à vous avez nous on a vu sur la fière tout le monde chaque Congo artiste que chaque Congo toujours derrière des gens derrière derrière maladie pour ceux qui n'ont pas besoin de monter d'ailleurs va attiser qui veut dire à bon si ma combien ya baninga mais si me recouvre baninga ngala baba la kala parce que mani mutazana épreuve papa mbongo baba na mbongo l'état congolais la misaka mbongo qui exemple pour faire le voisin faire son âme il y a fuka ça j'ai été ce qu'on a dire il y a fuka pour dire que ça prend congolais où étaient les 10 300 il a pris ça le roi 5 $. Ngana tinda qui a fuka la Afrique du Sud ngana vous êtes dans moyen ni c'est le président de la République honoraire sénateur la République Kabila la tinda la Afrique du Sud nani na concours na ngai mama yawe bayo musa emjana na Louis-Mabwa voilà le même papier non pas ce que j'ai fait au moins facile exemple des gens bon baka atuba kana na nia na banere ça d'intervention donc on a au cas pour faire pour baka on est là je crois que ils nous aura ébi même moi peut-être tous les là au Richard Tombo ah t'as ce qu'on a bien ailleurs na tellement non de grâce mais les choses bazo qui makala les choses bazo na Belgique mais azo la émission sont na demi mapé on le que na posi Richard Tombo il déjà mapé personne n'a parlé de tout Massimaro. Atina ngesa ko kende ni Tombo fu kama sina pardon pour aze quoi. Bala la liste. Ya koma bisa mapé déjà Tombo. Na ke na ABC ba poser ni Tombo afu de va aze ko ya bisa inde ni Tombo biko mais ata mboto kama ata va pamba banda kida amona moté. Je vois ce que j'ai fait, j'ai dû me justifier. Nzambe ayebi so ça mabé. Pourquoi moi je vois la banda na kufinga bon la finga kayo ozo no pelo boto tika no na bia papa mais je ne comprends pas le wa misi avec le plan de la démocratie il va te belle histoire de sécurité à mon c'est tout ça le code babi oza la musicien té non ya na idée wa il y a li ba te moni nge ya on ma bête il y a des trop de venant hein pour histoire de musique ouais bien musicien donc il y a eu beaucoup de choses c'est là biso bataka Congo oyo tozalaka bato moko parmi ba orchestre oyo basala sede ya liboso ezali biso nouvelle génération ntango papa oyo bayaka na bajaponais ngai etoji boji raja pula
na personnel ligijo ngenge ya fayi baye ligijo aja mutavelo tazopana biso to sala premier série ya biso mutu aya na sine na pesi so mona ka affiche au la son de la forêt toi BC mutu aya na style ya ba rafia mingi na musique ngwe c'est moi tazopana mais de toute façon ba tuba o ba na nzema démocratie parce que pour la zone nzema démocratie ozongeli nous les chers ozongeli vraiment ça no yo zera kane danse yo zano kane biso za ba musique ya bon wenda ya non biso ba yo voilà super bon voilà voilà ngai na osinge voter ngala zali mu zali da bemu toujours moi rappelle la démocratie ena sala yo nini kutaka ndi da bemu songa jida songa mama songa jida songa mama sokabetili bakuli obaza kanga sokabetili bakuli olata kanga atikali na ngasepa awa kinsasa ye mwasi te kakali kombe wapi yo jida ai zonga mama zonga jida zonga mama zonga jida zonga mama wapi lituma bangu masevani azopiga biso grand réalisateur il y a un à l'époque aux RT mais il faut aussi un beau fan et après la table tu as que ça te maman est belé na zo zo balé na ngai pour le spectacle quoi ça dit ce qu'on prend nos décisions non laisser le temps au temps parce que mon que de l'eau na remercier tata Obengi Félix Tilo Mosegedi grâce na ye pata nzembo na bato oh nous avons hier là mais il y a des surprises comme ok on va faire beaucoup de choses parce que musique la biso il n'y a pas de niveau il y a la ndenge moka ka kazaka ka loke voilà sika moko la progresser lo ce que musique comme ça na mona oh ça la Congo bien balenge ba ile ba inos non on va m'en musique à sika papa ayi ça yo ba ile lo basika ça la yo ene lo na lo bien no biso la singa biso on a le site de la cache na biso na la cache na ngai il faut savoir s'imposer. Tant que vous avez un bon Afrique, bien. Oyo, et quoi, Bakora, Banani, Ngana, Franck, Afrique. RFI, Nana, RFI, Ade la Congo. Non, on a fait beaucoup de choses, on a dit que ça va rater tout ça, Moussala, on demande, il a été. Mais comment tu m'as téléchargé? Et comme il y a des avantages, non, et comme des avantages, il y a des avantages, il y a des computer. C'est la caca. Oui, Snapchat. Eh, mais comment ça la musique il y a mon star. Bah on va rembourser. Mais ça ça déjà. T'as eu. Et mais ça ça déjà là. Yo. Les arabes disent oui, c'est le président. Oui, Nazali on a créé mais fondateur. Mais maintenant c'est DJ Abdou. Par me belé pour continuer à vivre non, c'est ça voilà, il faut technologie force pour adopter un mot. Si quelqu'un vous a dit on est ba parler bana biso bito ba ibu mane apare na biso bito technologie je crois que on va faire beaucoup de choses parce que là pour un spectacle il y a aucun mois na ba non, tout. Je te regarde les problèmes que les moi na mboka. Même on tient à ta sac, mais donc on a YouTube je crois que ils ont basé sur la question que c'était la vidéo que puis je suis de Lausanne semble les que on va aider. Tant les autres sont des démocraties. Tant que dans la cas mais on est là tous dans la démocratie. Comme c'est la démocratie, ça fait plaisir. Grand merci de la démocratie. Merci beaucoup de m'avoir donné travail au monde combinateur na suka. Merci de la part de mon groupe de Cap Cité là, je pense donc à Marcos de Fondo, Marc Sapoumbi, 10 ans de métier. Merci également à Henri Tanzambi et Mani Dola à Londres, Mazen Zongo. On a des maire. Et puis Éminence à Paris, à Lumière d'Armes, à Fouba Rubens, de la part de mon Cap Cité là. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission avec Charles. Contact déjà 0043 81 757 0968 00
023 81 657 0954. En tout cas, bisous Manzikou. Merci. Olivier Chimangamani, bon état, en tout cas, beaucoup de comme on a mot Ria Lissouni, on va se voir orphelin, les orphelins, les artistes, on va abandonner. Comme on a Spero Sol. Voilà, en tout cas, les ailes Matota. En tout cas, merci. On va le Ria Lissouni. Ria Lissouni, en tout cas, famille, tout ça, partenariat. Démocratie, c'est une tolérance. Démocratie, démocratie, pouvoir des à peuple. Démocratie, démocratie, les alliés majorité. Démocratie, liberté d'expression. Démocratie, démocratie, vous allez comprendre. Démocratie, démocratie, que vous allez comprendre. Démocratie, démocratie, tu vas casser la yango. Démocratie, démocratie, et c'est une tolérance. Vous aimez bon là, il y a des paroles, vous dites ça à moi. Mais non, mais non. Puis on dit mon patriotique pour là. Dans des styles, parce que nous avons peut-être un style de débat, un style fiesta. Nous avons au débat. Merci beaucoup, cher Congo. On appelle ça que Kodo Rombo de Bazali. Il y a beaucoup. Non, non. Il faut mais on comprend que Ali Moutoulaï. Non, 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 non. Il faut comprendre quand quelqu'un a joué, on va faire pouvoir arriver. Donc, de toute façon, je vois tout ce que j'ai fait. Au niveau de ce que je vois au gauche, je dois d'aller pour la salle de Kodo. Nous avons encore des noms. Pourquoi nous aussi non, vraiment que la monnaie que ça n'a pas c'est que Brigitte Arani. Je vais me faire ça en tout cas. Merci. Merci. Merci cher Congo, merci à l'équipe technique. Nani moi pour la mission mondiale promotion. Former Seko. Moi na Bibi Seko moi na maman moninga na Rwanda. Maman Bibi Seko. Maman Monika. Ana asbe na fondation na Maman Dona Monika. Maman Lusa Delaide. Merci beaucoup cher Congo. Mais après pour ça la mission moko faut le gros caméra caché. Na mi mari. Aposa o nga il faut le savoir. Eh, yo voyez baté parce que c'est le baté au Kenden. C'est au Kenden kaka. On est couvert. Au côté au Kenden. On est couvert. Mais dossier moutier. On est dossier balinga ndongo c'est pas bien. Bon, je frustré bandiko c'est pas bien. Ouais, ça c'est ça la question. Nous sommes sambela ka Bouddha, nous sommes sambela ka Mahomet, nous sommes sambela ka Bundu de Congo, vous savez, nous sommes dans un pays laïque. Bon, quand on a la liberté, alors on suit ça, on a vu sur la fille d'Afrique, message dans tous les milieux qui nous a dit dessus, et nous avons comme un bombo. Mais nous avons comme moi, chacun, avec un chacun, nous avons au Bunda, nous avons la vingtaine d'image totale, nous avons sauté, nous avons fouillé dans le cas, depuis moi, Kangamba. Merci cher Congo. Avec un royaume, papa la biso, nani, mobile ya, nani, devant moi Kambanga, Bukendi, le map, na évité, maman a la félicité, je vous félicite en tout cas pour décevoir biso façon pour limiter, Mukendi en tout cas, non c'est ça il va pas passer les bon. Merci beaucoup. Merci à Ozengalina derrière la caméra. Merci à Chaton Kono, Maël Sadi, Banimouba, Steve Kambanga, et puis Gloria Hollande, qui est maintenant du Congo, président de Moississoa. Merci à vous toujours après la bonne marche sur l'Afrique. Merci à vous. Et à très bientôt. Bongo la maison, muere.
fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mutuelle misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa basoin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette basoin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement pa Colette azui solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na mutuelle misunga tembe ezali ezate bana Guinée, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Frank Semai Kiandankala twende